congodialogue.com. Il va l'opérer en Francine Ngembe. Les chouchous de tout le monde, les grands sapins. On va dans ce monde, il y a un peu de mal, on se souvient bien. Il faut que tu attends un voyage.
awa eza makambo ya mosala lokola na ye bulo soki nalandi bango na bobuka ifo improvisation Ça va? Comment on a merveille Diemba Mobali? Merveille Diemba Mobali. Comment on a merveille? Ok, maman, comment on a eu? Après du mouvement, mouvement la vie, tout comme le ça, mouvement, merci. Au moment où chef d'orchestre, au moment où doyen déco, au moment où on a vraiment qui te retrouve, il y a aussi musique, il faut que y ait un symbole. Mais, tout le solo là, il va merveille, va t'asseoir. Va t'asseoir. CongoDialogue.com. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ça dit Bandeko na biso baota la biso sikoyo, tozana kin, mais il y a aussi des gens baota la biso sikoyo, bazana poto, baza partout dans le monde entier, na site internet na bino www.congodialogue.com. Ça dit Toyambi Tata Mobich en tant qu'un grand artiste, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh ezali mouvement ya bana Mbinza, ya bana Congo, ya bana monde entier. Bazaki na posa ba découvrir makamoni ni Tata Mobich azosa parce que belé zolobama. C'est pour cela lelo na Congo Dialogue toye ko visiter répétition et à Tata Mobich les grands sapeurs. Personne ne va pas me contredire. Bonsoir Tata. Bonsoir, bonsoir, bonsoir monde entier, bonsoir Badios sur le Bisso, Batutu Bazomo la Bisso. Merci beaucoup Tata, Nazan a plaisir à trop koyambayo lelo. Naebi ke batu bazo tala biso ebele belé, nazo ki ba message belé. Quand je publie que il fallait qu'il tozala yo. Et ben là bandeko batuninga, tunela biso Tata Mobich, est-ce que ça va? Ouais, santé, ça va, ma revenue ça va, ok, ça va. Donc, Tozali, vraiment, Tozali, préparé Mati Singel, donc Mati Singel, amitié, oh, Batutu Bazozela, partout dans le monde entier, Bazozela, Afrique du Sud, partout dans la Poto, dans l'Amérique, partout dans le Canada, partout Bazozela. Donc, le monde entier, Bazozela, amitié. Monde entier, Bazozela, amitié, mais parmi deux questions, Oyonga Nazwaki, Batuninga, est-ce que c'est vrai? Tata Mobich, Barimer, Etambola qui a quelques mois, Balobi qui est Tata Mobich à ses convertures. Il ne fait plus la musique populaire, a commis homme de Dieu, disons évangéliste ou pasteur, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est vrai? J'avais dit ça bien avant que Nanaza Moto, Moto soit qui n'a pas âme naïza âme naïe, Nana Sambela, Banana Botama, Naïbinga, Tessoy, Binga, Moba Binga, Totulula, Binga, Tosolula. Donc là, il y a un botama na zamoto na sambela rakolo so on a qu'une église c'est un problème les abona am na ngai donc on a voyé ça batu boulot na ngai ezali oyo wengine tunatoniza orchestre ya Adolphe Dominguez le chouchou de tout le monde les grands sapeurs papa na Elena Adam Loïka Stéphane Tara donc vraiment ngai nazala minga kolobate boulot na ngai yango tiki boyawa po boulot na ngai ezali so ezali l'église bokobola na l'église en tout cas donc batutu bazolanda nga boulot na ngai yango yo tozo préparer
Appellation bien contrôlée à Willy Moucheni. Na que non yoki yomoko déjà. Ouais, azota la biso. Et ça sous plaisir makasi. Bon, Adolphe Dominguez. Aux alliés parmi parrains, il y a nouvelle génération au Yebimi à musique parce que tant que on a bagène tout les lots bazo briller nandoule surtout à côté Wenge la plus non non on est à ma yo on est ma question na yo les alliés question en tant que parrain je précise bien non tout sur ma ça pareil il y a batutu mais tout sur ma solo là kasi ya Wenge te ma solo na yo solo Wenge faut tout la ma solo ya ma master il y a Wenge Tonya et aux ala bien quand on est au sol c'est qui peut-être que Satan n'est pas tout bateau à na poko lelo baza que Satan te que tata mobile azo continuer sur na recrutement et ba jeune toujours ozo ko tabango na ndule et ça pour pesa bango à venir lokola baninga mususu to ezali na stratégie nini sous appliquer non mais ça OK c'est monene ba tutu ba yo ça na bango ba yo ça la test na bango oya koyemba bien ça la bien la tante ko travailler na surtout Monica mérité ko za Tonya aroya donc Tonya la porte est grandement ouverte pour la mututu ba petit bazali awa bazo travailler bien na moko bomonya uti mwanda ye ba chanteur bazo ya ebele ba yebi ke oza grand mouvement yango bazo ya c'est ça tata mobichi lelo pena na ndenge za parce que ngamo na zomona ozoyemba banzembo batu bazo déclarer non yembela biso nzembo boye yembela biso nzembo boye alors so na bato peut-être balobaka na bakoin balobi tata mobichi asili na ndule oyo ça bango ndenge parce que moi-même je vis de mes propres vies et de mes propres yeux je vis batu bazo senga banzembo na ba répétition na yo ces gens là so tamboli partout ba biso Adolphe Dominguez azali kolana biloko wana te so baba ni kotanga ba orchestre ba kotanga ya Adolphe Dominguez donc nazo bisonga ba dans la calme tous ont préparé album na biso amitié pour photo bete lango c'était pour ba bazo zelango Adolphe Dominguez le chouchou de tout le monde azali azo travailler neti ndenge da message sabiso à chaque fois il y a l'album tozo mona ba musicien ya sika tozo mona peut-être pe ba featuring ndenge message ko sala ngona batu mususu na amitié to ko retrouver kaka Tonya yango moko to lisusu okoza ba collègue na yo to ba petit na mususu pe ko yemisa bango non bon ba surprise eza to ko annoncer dans le côté boza la tranquille boza la calme ba tout bazola na ngai partout donc ba surprise ebele kozala quoi ba surprise kozala ebele quoi pona ba surprise alors pona sortie nango tokoki kwa kozelango quand en tout cas sortie nango tozo bunda vraiment au moment opportun to sabino quelle date quel moment mais toujours travailler ma casse, toujours travailler. On travaille sur ça. En tout cas, c'était pour nous un grand plaisir du fait que tu aies retrouvé en pleine répétition. Donc vous avez vraiment terminé n'habité message moko particulier parce que tu basé belé bazota la biso nazo mona batuloko la Chico Deo lo bazota la biso partout. N'habité message ni no ça va monter moi numéro à téléphone peut-être on a rejoindre ba bureau. OK bon, ezaka nazo pesa batutu mboto balinga biso. Baza la calme toujours préparer amitié. Donc bakas kasereka baza la calme na Jubek il passe à Bambongo bilonyo soboza la calme donc vraiment Willy Moucheni Koda Mboka bakamika Chama ba Hipotums ba Edmond ba tuto ba linganga ba massa bazé belé partout na ba Londres kuna boza la calme banzembo bien zali boko sepela Adolphe Dominguez azo préparer les banzembo pena donc ba titre quoi ba embarras de choix donc banzembo vraiment ya bien ba amitié banzembo za bien bakamika Chama na redecevoir bangote baza la tranquille normalement ça combien de titres bon toujours calculer toujours talanan même ceux qui sont là 5 ou 6 ou 4 total talanan Adolphe Dominguez est mon coproducteur non bon on est derrière le producteur parce que le producteur aujourd'hui c'est pas facile c'est pas à l'eau à boire c'est compliqué maintenant donc anyway son producteur a bien Monani on va en parler on fera signe aux mélomanes mais sous coulisses c'est pas que zangati simbakaka Tokoloba lelo avant aussi ça déjà Tokoloba lelo que kozanga kobeta na bino na poto ezali manque à gagner pour la musique à Congo. Oui, ça manque à gagner, ça vraiment manque à gagner, il faut pas kobomba vérité ça manque à gagner donc na yebi que bonza memo kwa yebi quoi. Ça la bino ndenge ni parce que bien que bokena obeta te na ba fete bandeko na biso baza na poto babeta ka musique na bino basala ka nyonso wana mais bino moko nde bokende kobeta te ça vous fait comment? Bon on les a marre dossier moko toko sola on te to sur ma amitié album na biso bon la calme batutu bazola nanga partout ba na Cape Town batutu ba petit nanga ba Irvin Kabasele donc vraiment ba Bash Bachino ba Eric Boss ba moto bazola na Adolphe Dominguez le chouchou bazala tranquille donc ba Manzika là batutu bazala tranquille tozo ya kwa bana poto
kitoko tozalaki tosepelaki bamonaki pe merci beaucoup. Merci beaucoup Tata Mumbichi. C'était un plaisir pour nous de lui avoir, surtout que akati pena répétition nae pour yamba biso. Totila mo excès bolanda ta mo excès ya nouveauté quoi. Donc na bandeko bazota la biso vraiment, c'était un plaisir. Ya kozala na un grand local Ados Dominguez a ndimi appel na biso petoye bozo ka makelele bozo tala pe ba image ndengezali. Vous allez nous excuser si vous n'avez pas peut-être aimé ce qui s'est passé ici parce qu'avec de bruit tozali vraiment en pleine répétition ya wenge tebika ka façon makambo etambolaka. Je dis un grand merci à ya Willy Moucheni ko Damboka, pourquoi pas na président Jules Massoa na onyo sozo sala pona biso et na madame Francine Ngembe, c'est grâce à elle que tozo sala musala boye. Merci à Raïs, merci pour le travail, et aussi à Paola, merci pour l'assistance. Je vous retrouve à très prochainement. congodialogue.com congodialogue.com